Tanga koti na mutuka. Bato bazolingaka ba poser ba question à matière ba glace. Ne ba chege oyo ya Victoire Bazala ezalaki wana. Président tozala honnête. La ngamona zala wana. Voilà, c'est ça. Ba chege mso ba ndobeta na mutuka. Mbum ngai kutu mndakoma olongola ba chege na cha ba mupanzi. Ba fenga ve masomo par rapport à quoi? Ve masomo asali nini? Mbongo ni ve masomo azu o ve masomo rolia. Ndenge ya mesana osala musala. Na biso toza chaka Kongo te. Biso tosala musala, biso tosala o biso tosalaka. Chaka Kongo pasa o ya salaka. Sarah Tola décroche. Sarah Tola décroche. Décroche Sarah. Décroche Sarah. Décroche. Décroche Sarah. Décroche Sarah. Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend Air Bozolanda Bisso na chaîne na Bisso Kitoko balobi Sarah Tola TV ndi makambuto ça il a binora musala na émission na bino vérité présentée par Paulin Mukendi mwana sura ba Mukendi nyonso. Voilà, lelo vérité bimi libanda eza na kati ya plateau nango d'origine te mais eza na plateau mususu ko libanda na kati nango toyo ko beta lisolo nini tozali bongo na artiste comédien président ezangi o déjà bato belé baye bara déjà to ko mera ko sola na par rapport à l'actualité à matanga ya Mama Chako to kosolane par rapport à yemoko pe par rapport à vie artistique na ye comment il kaka to ko évoluer na pe moi makambo moi ebele vraiment bo santé bo za toujours branché na Sarah Tola TV là on dit beaucoup ça ba miloko kitoko chaîne moko edikaka émission mo ya bien pourquoi pas na ko pesa mbote te na Montréal Gucci Sinda wazali bongo na sima ya caméra so yi bozo mona Paulin kitoko bo so bozo mona Paulin partout et ça grâce à Gucci Sinda oyo mona mobali moko bien un bon tonton bien asolaka bien alataka bien nyonso ya yezaka bien merci na la patron na Mama Sarah Tola balobi nga na bengaki la guerre de la presse italinga moko kaka ndenge na idéologie na biso mayele toujours mukolo bilanga mayele moyibi pe mayele bakoyiba nani mais keba bakoyiba yo voilà tozana invité na ngai to kosola na ye ceux qui Montréal oza même langage na ngai okofungola plateau na nga ba invité na ba mona. Bonjour. Oui, bonjour Paul, bonne. Yes, oui, c'est bon ça. Oui, santé ça bien quand nous sommes. Quand on est na mona. Moi de matin kaka. Oui, na katika toujours à matin. Bolé la kaka. Tozole la kaka, chaque jour tozole la. Ata utuma miso ici la note mais tozole la. Voilà, président le Toole la kaka Mama Chako a tiré biso depuis le 15 juin. Vraiment ils ont moi passé. Président, mais à votre côté il y a Mama Chako. Bon mouvement. Oui, mouvement ça va. Malgré place haute répétera wana ba indien ba kokena bango lisusu te ko louer place wana mais ba katange mo ba zu wana bazo modifier nanu na ndenge na bango nde bango balingi espace ezala dès que ba silisi to bandi ba to reprendre ba répétition na biso. Voilà. Président nalingi to batebele tam susu ebele lelo bazomona yo bayebi yo mais bano babotami ki lelo mususu bayeba te obetela biso moi parcours comme ke ya carrière artistique na yo. Bon parcours nanga ezama mulai ngai na bandaki na kai posa ya osala théâtre na 1986 wana to sala ngoka en église batwalo balobaka mono pena na talent so nzamba sungi mono ke liboso mono pena so ba parana ye ba ndime pena sa musala ke liboso et na 88 na ina groupe maboke ngaliema tana komi lokana ndo jouer lokwa Korodia Nzombo d'un fait mama ewaso abanga non kenena no otanga classe comme ça sur aussi les sibongoya ndai ko sala que na zonga ki lisusu na 89 na ye babinanga a tout justement loko la paix na 90 ato banamso déjà au na télévision à côté kaka na côté pepo déjà na 89 wana ba mista mso bazaki déjà na ba 6e année de humanité ba 5e année ba mso ba 6 na ba 90 ba mso ba 6 na ba 89 90 ba mso ba 6 na ba 88 donc ndai ko sala que ba ko ndimangai allez na année 90 wana to bandi ko leka na télévision parce que il y avait qu'un seul groupe oui bando leka na télévision là il y a groupe salon groupe nzoyi bando leka na radio
Et deuxième groupe bandoleka na télévision c'était groupe Maboki Ngalema. Groupe Maboki Ngalema bandoleka ba siatula ba vema fura ba tadi biso na sozana kati. À part ba Minzoto. Oui, à part ba Minzoto ba nosa ngona bango tout ça mais deuxième groupe tokolo ba izaki le roi net ba groupe Salon ezalaki groupe Maboki Ngalema. Et par après ba vema fura tant ba ko longwa ba même biso nyonso na ba vetadi to bandi ko travailler na bango oncle Rena zo après ça la répétition paix à son âme oncle Rena et ça sur la travail de la sabiso pour opérette et tu as eu jouer na Kibinda na groupe orchestre Kibinda ko na maison du combattant na Gambela donc tu jouer to zongi na tongo nango feta da bina biso ba mbali nyonso bazonga banda ko bana basi batikala lokola nga na réclamaki bana mibali bazonga na ndako basi batikala voilà to kuta na répétition bana basi batikala lokola na sa réclamation to bimi to la libanda na ba pale ba moni ke no boye to songa ka ndengwana vraiment o to kuta lundi na répétition ça va to zonga oh ba diabolo loka bazanga na bango te ba ke ba bisi veta so ba lo ba bene na éviter na répétition veta la zonga singa ba document nga nyonso o olongwe groupe na longwe na kei e pataki nga na ke kuna yekuta batito bali salangomba masa so pe kisi tapaza ina kati bali gorodo mo batebele bele kaka o bazokende Angola na banaja o répéter na bango comme go bazokende Luanda ta ba kepe Luanda esimba kite biso lokwa to yaki retard nde na longwa ki wana na yego kende siko na groupe ya Petit Mondonga série wana na l'école ba groupe à théâtre venez ayi ko jouer ka ba Petit Mondonga ni mtando que no jouer trop wana série na Petit Mondonga lo bien tanga malam wana kutu na to raisonner goûter que to bota bino vraiment na to raisonner goûter que to bota bino boza la pele lo boya mbabiso na l'émission non nde tango na botika Petit Mondonga to jouer na ntino weni to silisi a ebisi la fille o azaki trésorière o so mo nyonso ke ndo zela ngana hôtel ngana botoli mbongo na kabuleli batu nyonso mbongo na bango ya ye président na longoli aye wana o longwe na ngapi na ke na tout choc soit bala mais président par moi ozara teti o dit ba groupe nyonso ozolonga po ozosala mamombo ngam nazalaki vice président nazalaki vice président gestion mbongo na maboko na nga yo zo mbongo pesa trésorière ake nango ake no zelo na Al Capone ngana bité na jumbo na kabuleli bato olongwe na longwa ça va le quoi na zaki serveur moteur ngai bon na longwe nanga na yo kende na tout choc soit bala wana sa tout la longwe déjà na groupe maboka sali pe ya ye groupe na yo kende tout choc soit bala kuti ba pe ya sonama dadi di kambala ba miraesa ba mugondo ba nzala kuti bango kuna ba papa nzambala to bandi ko travailler na bango ba koko bilali ba mama kila mabe pe ya sonama to travailler na yego tika tout choc soit bala na yego kene na groupe mo iride de théâtre belombe ba sala on ta bazaka ba étudiant na ina avant travailler na iride de théâtre to travailler na iride de titi bazunga batininga ba mina yo so la classe capitaine na suka na 5e année oh non biso to tino na Inas ne ba rotino na Inas na kena tangi art dramatique na ndenge na 97 wana tito adi muzuri fioti ngoma basi balonge pas sans basali groupe on va faire na théâtre le tanga na kei pona yendo kota dide basambo mabi na non tika mambo groupe wana to sala groupe mo a groupe Simba boena boye tout ça nde to ayiko banda groupe Simba na Ethiopia ne yala to bandi groupe Simba na 97 99 bodo alongwe po nga zaina ba makam na yena Paulin Mukendi to kende to bandi mamba satire na Paulin Mukendi wana début à groupe Simba na 99 groupe Simba ba na 97 99 nde siko to ayiko bodo ayiko aux 8 ans qu'on évolué combien de temps dans groupe Simba oui na ça qui 2 ans na 99 nde temps bodo alongwe a même biso siko pour le roi to zaki déjà ba pire au moins vous savez que vous avez quand mon pépé ce quand mon kebo tenga mieux pour que seulement mon pépé ezaki nango te ngai eza na mutu moko ta mema ngai à part kaka bodo nde mutu mema ngai nde to kendeki Africa rebandi papa allez na 2001 ba vie mundori ba lunga na 2000 basali babandi pe pièce mongal boso mignolo mama na succès
Deuxième pièce. Deuxième pièce. On a ce qu'on a Africain, tout ça la bouillie. Aux gens même pantalon là. Donc sentir souffrance pour groupe et vivre à Penzate. Mais artiste. Mais artiste. Allez, au salaire que personnel, mon président Monderi Vika. Les gens ne peuvent pas biso. Non, biso to ça les groupes, il y a pas n'anjili. Bana chango disons ni yo ni ko travailler kana likolo ko souffrir tout ça. Faut ya ka ko travailler. Bana biso ba tunyo so kende kaka bozaka pe groupe mon église kende kaka. Na tel pas paramètre na OK. Tant na commis wana na bandi na 91 na 2001 wana. Papa oh. Bon sentir que non, moto a élément. Naturellement jamais que jouer principal. 2003 on a tant na bête lo nzangi kanyi. Oh, place comment nzangi uta ça wana ils en 2003. Voilà. Et kanyi pour na bête baza non moi na bête bloqué belé papa na côté dans la salle spectacle na ningi. Il est arrivé en 2003 na bête bord wana. Makambo yo na groupe papa vraiment binga fona kende. So na vandi et loko ba beti ki sita o ngapa un jour ba betanga on vont bega na ke lo ni ba beta ki sita bon ils allaient ka makamba mo ba incompréhension ka ba longoli ki sita c'est que non a longo abi ne na mo ne londre ngapa un jour ba longo la vont me kutuna kena FC to za no kale wana nani esobe wana kutuna na 2002 so FC ngage no fona sala groupe na faisait le groupe Simba tout ça FC to za patient na 2003 tana beta boro wana nande makambo ko yaki lisusu ale vraiment la singa asoyo tikalo tikali ngana kei to kende kaka to yeto bandi lisusu to bandi List Boy Fondation na List Boy Fondation papa yo ebika mam to sala bino boyebi to sala mambo ebele na former ba comédien o nyonso yebi auta na kata List Boy Fondation baza formation baza banana yo baza formation pananga ba maman loso bi bakata ba no jouer na ba bijou la ba no jouer mais formation mutazo a formation le lo ba ko corriger pe mutu na scène tout ça donc union soit ba jonge pananga et gloire à Dieu moi ben compréhension na érotique phénomène accueilli yelon ba benga mais nani yo lo ba ikeno no sala mouvement ba nini to kutani to solo ngamo na ke kozwa mutu pa ya sala so stati mutu on a ke na solo na akepa de Londres comme kuna boye de Londres sombele bière taka de Londres musulman na parler ne bière ko ta te mais a sombele type na bière type na la côte de Londres ce ko ba fo ba a côte ce ko ba fo ba bon oh achenga yi kofon achenga nani collaborateur non naza collaborateur de Londres idée za ngai initiative mamnyo so nga comment vous tchangai au chat de Londres président fondateur ngo tchanga collaborateur photo changeant photo changeant to bandi mouvement papa oh na comprendre mo ga de Londres moya nzoka nde bana mai ba modero ba mille solutions ba yaki ba ne c'est pour ba na poste ba kota mouvement Baya ba non to ba ni ko intoxiqué de Londres te monité boyna boye il directeur artistique c'est que il est responsable à groupe boyna boye non ka non mo ta mo ben compréhension mo na FC Londres so na tikilo groupe oko na ko ka te pona ni na ko ka ngabi ça va tira na mouvement na ke na ndo sana ngabe mission ka ndem no bo sala na CCTV l'émission na ngapa no le ka no ba artiste comédien après na o kata na ngata na joy copie ya voyage mo au Sénégal na o kata on a quatre ans ça il y a des déplacements après na zonga sous na List Boy Fondation pas phénomène ça allez nani pe na rotika na ngai na sali pe maso na ngamoko allez bato ba mo benga benga ba groupe na ya na pesi formation tout ça ka nwa. Voilà, merci président. J'espère que vous comprendre que parcours est tellement moulaï, CV ils ont plein. Ils en a le remonté ils ont CV. Président, et ça la rayon ndenge nini tant on vend dans le lot, au la théâtre le lot ndenge comment. Na théâtre yo yebi yakala. Bon, ils ont un groupe mususu oh bazo respecter na bango ba règle théâtre hein. Ils ont un groupe mususu peut bazo respecter na bango. Le mal est que yo président au sale groupe yo moko za annoncer. C'est ça.
surtout ça. Siko bato yo tie ba chef à répétition. O ba ba pesa ndeni yo corriger. O corriger ba oni. Pour le moment nous avons la capacité wana te. Leader c'est un faux yemoka za non na bagage. Yemo leader face à la connaissance à musana biso d'abord c'est l'intelligence et l'esprit. Faut à la connaissance. Faut à la former. De l'autre sur le vite benga ba président et ba groupe ebele baya ba reçoit formation ba budo atama la tchetche. Ay sangani. De l'autre on l'accent na théâtre. On ba l'accent mambo ebele. Vandi ça la président bela ba groupe théâtre tout na différence nezali entre mime sans parole. A ko différencier en monter. Voilà. Et le président lobby et quand il y a une journée internationale de théâtre, où tous les bon na président Masumu et tous les na Pacific Palace, ba pesa gi ba kaye professeur ni el base za giwana. Mais et le sala nga pas si bande wana biso ya maboke tito bimi wana na mona keta muto zo gitan ko komana kaye na yiti. So ki bato ba komaki sur 100 et ko za ta 5% ndo ba komaki. Mais koyoka mangambu el base abimisa mangambo ya mutu ya makasi. Bato bele basela ka ki président qui lui donne ngo utolo bayango. Président yepisa biso nono. Idole na théâtre zakana. Nga idole na théâtre zalaki Corodian Zombo pourtant ndo jouer na na peka le rôle aye. Et nazaki na ba idole mais ba les Corodian Zombo na nsengo diave. Ba mi ba le. Film ni sala que os allez le reconnaître ndenge os a reconnaître na monde. Mais film on a le but on a auto beta nzange. Ko beta ba ninga titre ata moi li solo na mo titre na mo. Bon titre à film en tout cas naza on peut na soutenir na mutu. Mais film on ezalaki love ki là où bazaki le na kulutu na carine audience. Carine audience ça va na ko aider grande sœur na ye. Love en orbo tate les familles ba ici métro no faut bimana carine ta bina carine zem. Carine aboti ndeta to kende kuna avec toute la joie nde salayi que eloko ane betaki makasi Congo mobimba butu wana batu balala te. Mais selon ba recherche nanga tango nga okatsa boisa ba ndeko na biso ba handicapé o bazaka nanga mo boisa o bazaka nanga mo na biso ya oyo ba menacer yo esalaka pona nini. Bon pona bango ba kanisa loka ndeti na oseka bango komaki nani osaka na biso ba menace ba misuba elinga ba beki ba nini ti na biso nga bi non. Na théâtre, personne vivant avec handicap à cause de la théâtre. On a biso auto sala qui est un personnage. Quand on a sala on va tenir papa responsable, c'est-à-dire toujours l'accès que non, les fierté pour nabino. C'est-à-dire biso tungai nazo valoriser bino pour l'accès que non, moto aza personne va avec handicap, aza capable aux la père et la famille, en tant que sabana nazo ko la bana le bana va pas ministre, va pas président de la République. N'est pas va comprendre que non ah non. Aza raison, ils ont personnage. Mais c'est le bas bon tout. Voilà président, j'espère que toujours que ne moi bien. Tout le monde au côté dans l'actualité ya matanga ya mama Chako. Yo mutu oyo zalaki lobby, to zalaki awa, to monaki désordre maka ko leka moi ebele, mais na soki tan au côté na quantité pour na oyoka mamboele kana réunion, o ko expliquer pe bande ko na biso bazolanda biso na Sarato la TV, ko expliquer bango par rapport ya makamni ni leka na kati. Bon, j'étais vraiment ignorant. Et puis, tant on a côté qui n'a kati, en tout cas, on a compris qu'est-ce qui se passe entre chaque Congo, na biso na quatre associations, NTPC, na famille. Mais dans mon équipe, pe na yoka ki n'est présent l'homme, amika ko expliquer na famille que biso tous até que non, to ke to zumbongo moko boyi eye auto sala soki ndenge tout ça non biso eza mamba domaine na biso te mama Chako aza moninga na biso toya potolela mama Chako organisation binomo bato bosala makambo nyonso binomo ko bato bosala ni bosala mais boye ba ke Chaka Kongo eza musala na ya salaka mais a détaillé te musala ni Chaka Kongo sala bika ke non eza musala na ya salaka aw sa musala na ye ndenge ya mesana osa musala mais biso toza Chaka Kongo te biso to sa musala biso to sala o biso to salaka Chaka Kongo pasa o ya salaka nde parla na mona ki bando ka famille ba bika no ezalaki biso te ezalaki nde Chaka Kongo ndenge ba lobelaki yango ba lobaki penza bien te tout ça parce que petite sœur maman Chako ba bien ngai maman ni
paraîtrait yende mutu alekaki na média balekaki na média ezalaki Chaka Congo na ye na boyo tanga artiste bazalaka na ye azali na ye nde balobi ke bakanda kofinga mpe masumu bafinga mpe masumu par rapport à quoi mpe masumu asali nini mbongo nini mpe masumu azwi oyo mpe masumu akolia ce qui n'existe pas. Chaka Congo aza comédien te aza musicien te ndenge biso toyoka kono Chaka Congo azalaki danseur alita bembo bon so azalaki danseur alita bembo aza mpe ata na groupe moko abale te aza mpe na eloko moko te ke no ezolakisaka aza artiste mais c'est un vieux oyo tokodénigre ye te parce que asaka mpe mosala ndenge na ye soki lelo oyo ozobela ekoza grave na hôpital ye azwi nouvelle wana akota par-ci par-là ah artiste boazobela bosunga ye bon eloko ezalaka un peu louche ntango ye akotaka ke ye azwi mbongo mpo baya kosunga ndeko wana est ce que akomisa mbongo normal point d'interrogation ntango ayaka na mbongo wana apesaka yango nyonso to bakabulaka pourcentage to ndenge nini point d'interrogation bakabulaka 50 to azwaka 10% point d'interrogation ndeka to ba celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel donc hier qui na adage wana mais ba fait masum bazaka to adage wana te sans place différence c'est ça mais masum zamu to adage wana te oui mais ce qu'on so ya zamu to adage wana te lo imba bo na famille na minute oyo te makambo oyo ndenge ba Chaka Congo balobaki kuna na famille eza yango te oyo bango bakaniseli ba fait masum par exemple tozaki wana to monaki bandeko na biso ya comédie ya wa bazalaki wana nzonzinga war disons nzonzinga war bayaki wana bapesaki enveloppe na bango ya $500 bayaki na sima ani TPC baye non te biso te tokende na famille tant tokosolola bo remettre enveloppe na bino et bato bazwaki ba image na yebite so bino bozwaki ba image wana bapesa enveloppe ndeko mama Chaka azalaki wana fungola enveloppe atangi 1 2 3 4 5 yema lobi 500 bazwi 500 c'est-à-dire biso na part na biso ba comédien même Chaka akufi soki mutu moko azana posa ya kotika quelque chose après ça on maboko ba artiste te a le kaka kuna pesi kuna bon moi gouvernement maman Denise ayakiti soka ayakiti matina de location na est-ce que ba ko mona fait masum mais le président le même tabengaki ayebisi maman ke non to kufeli maman Chaka tout ça nde mère atindaki ba ba yeko tika enveloppe kuna fa ni ba benga yelo mbeti c'est so enveloppe ke non voilà président Malembe pardon Horizon Masamba a sombi a pesi cercle sur na corbillard na blom mususu ko balla maman Chaka mani Horizon Masamba obiso stoyebi le grand frère propre Horizon Masamba a pesi cercueil na corbillard lié à la Chaka. Vous comprenez? Est-ce qu'il y a un repère ça on peut pas comédien mais pas comédien bah non mon c'était ça il s'est non mon au nom il y a association il y a pas comédien non so aya sali on a nous vivant non a sali yango na kombo ya ba artiste nyonso non ça c'est na part ya ni na bango et même nous vivons tango ya moni ayebi te que non Horizon Masamba ayebi mamba et même nous vivons ayebi mamba unité ayebi que non président artiste comédien za alra moko ve masumu Horizon Masamba ayebi bongo pa ni ka sapisa pas ça été avec pe ve masumu de mais ba accompagner ye aye na famille aye kotika kenga na okunda ndeko na ngai o na mesana na ye cercle yango corbillard apparemment président on dirait un peu ces mal organisé oui. Bon, je ne sais pas parce que Batamaï les bazar à 4 et place Batamaï les bazali jamais le rose à la mal organisé. Mais comment toi bagabano papa masuma zo kamba. J'espère le be monai marambo c'est le meki ko ye autant de la Chaka comme on a mutu ata mutango yibi ata mutango sali mabeni. Babilo ba bon ko le kati. Bon, peut-être au moins ceux qui va malentendu zali marambi ezalaka bon. Mutu azo comprendre mutu comprendre. D'abord un yo nous aboye. Biso toye na réalisateur na biso toye pa na bino toye ofinga tata na bino yo c'est pas non c'est pas non to zwakaka ndenge zabwe bato basala émission ba ofinga saratola yo ko c'est pas nango o sa réaction te ce que ça que ba lobby là ça va mais bazo finga webi kan jour ba kangsela ngo bato eza mabe bafinga mutu te
est-ce que bato to bazilo ba finga chaka Congo ba finga mais ko finga ezake na finga boye mais oh bazo finga te mais bazo lo ba juste ba vérité ba bi non papa président Masumu azo aliaka ba mbongo président Masumu kasi tant bozo qualifier mutu bozo ko affirmer bozo confirmer elingo lo bani c'est que mutasala ngo so ba bina bino bola sanga preuve ya mbongo ona lia ezate na l'état ba sani bakanga yo poser preuve pourquoi au finga mdo qualifier mutu moyibi. C'est pas normal. Yo quand tu poses na finga yo muyibi, faut aller rater ça yo wa muyibi, non? Ça veut déjà que au lieu ba mbongo na te. Ba to ba ngona. Mais président apparemment NTPC non. Président na minute yo pour na der mama Chako. Et le ni NTPC sali attaque association munene numéro 1 association ya bato théâtre nyonso. Et le biso to sali to ko publier ngote. Biso to retira la jamais ko publier. Mais aujourd'hui, quand mon exemple à Mouké, et l'homme a bien qui Maman Denise. Ils appellent l'artiste à Moussou, bien appelé Maman Olive. Ils appellent l'artiste à Moussou, au Bakenda qui peut, il Horizon Massamba. Ils appellent l'artiste à Moussou, solo Lipena, ni structure autour le bao, Nzonzingawa. Bah, comme les bah, c'est vrai. Donc, Bisso Moussa Moussou, ça là, toujours il est informé par-ci par-là. Bah, on peut s'appeler à Bisso, il va y être dans la famille. Est-ce que vous comprenez? Il y a une famille. Intérêt de la famille. Si je suis allé, Maman Chako a condamné très bien. Cette mise de Kamalam. Famille va le battre côté. Baka bona pété au pona mbongo pona ni non. Ba ça l'organisation est là, ils allent bien. Biso to roya ka assister en tant que ba collègue ya Chako. Bamba. Président. Lobby na monaki papa Masumu azaki très fâché na niveau mabe. Mbala liboso na mona président Masumu Silika Bongo et salaki ngana pasi tana monaki azolo bana kanda nyonso azolo baza vraiment déterminé alobi akopor atotanga on peut bien alobi akoporter président Alusanzo plainte nyonso ana eza pona nini eza makambo za famille non mais beaucoup mitima beaucoup masuna ba l'état bon na évité problème les alliés entre Anosanzo na président Masumu en tout cas na évité. On a vraiment, franchement, on a évité qu'est-ce qui se passe entre notre papa et notre ami. On a évité. Mais là, on a le bagage qui est non détingandé dans un boué. On n'a jamais retiré leur manqué Fémassou. Jamais retiré leur manqué Lombe. Jamais retiré leur manqué Sobé. Jamais retiré leur manqué Saïsa. Jamais retiré leur manqué Bodo. Jamais retiré leur manqué Moutou Aza président groupe Tom Moutou Oyoyo. Aza responsable de la structure Moroboy. Même à nous sans retiré jamais manqué. Même à il y a chaque Congo, jamais leur manquer respect. Parce que réputation, réputation, c'est le roi malade à un hôpital, comme l'ordonnance, qui s'améliore. Non. Non. Réputation, c'est le roi. Vous comprenez? Donc, jamais à la coquille, que ça, la campagne, ma bête, il y a une mission, mais il y a un film, non, le babo. Il y a sa réputation, non, jamais ça. Yo pe non zabo ceux qui m'ont vu sa réputation là yo on le porter plainte. Et pourquoi a sa réputation parce que ba son mangoté ni na pharmacie ni na marché ni na ba boutique même na supermarché au moins la place moroté ba te ka réputation. Autour la monde monté. Au président alobaki que azo fundaye ay bisaye ba pourcentage o ya liaka na ba mbongo ya bato ba kufa mais e ko sala ngaso passe na moni lobi ba commander ba zembela papa Chaka Congo que non azani artiste asala loroté atika ba mambo ba théâtre alongwa biloko mo bato bazoyemba bazoyembela yeto bato ni sa image ezati yemba ngo est nini pona otika bizo ezali nini yemba eza de ranzembo de temps eza de bil l'artiste va tirer l'embâté sauf que bato de bino bato à internet vous y la caméra pour retourner la question d'Akimi mutayaki mutaliboso mira wa biso TV dans la monnaie à gâter, n'a qu'elle ne veut pas qu'on a là tout une question par rapport il y a Marambo Toyoki. Mais pour ça n'a pas qu'on a tellement battu, mais surtout la monnaie va y être belé. Non, bah, tu vas qui on a. T'es battu là, mais bateau non sur bazar nani. Il oppose artiste comédien. Vrai ou faux? Mais na minute on a à part que ça la nene tous en oboyé, bateau bazo mon nous présentateur, mais tu es un artiste comédien. Oui oui. Ndenge mo ba fani katale ba comédienne. Mais ba yena ba pareil na ba pour ba filmer par rapport il y a question mira autour na pour ba zo éclaircissement. De
Chaka Konga telemi na ye. Abi non na bi maman te ya telemi. Akekota na mutuka. Après ba tumsuba yo tondi na mutuka. Dans akoti na mutuka. Ba tu bazolingaka ba poser ba question à matine ba glace. Nde ba chege oyo ya victoire bazala izalaki wana. Président tozala honnête. La ngamona zala wana. Voilà, c'est ça. Ba chege musu ba ndobeta na mutuka. Mbum ngai kutu mnakoma olongola ba chege na chaba mupanzi. Yo longa la. Na mo longola bango. Nani ba chege ba koma muibi muibi te. Bato wana nyonso balongwe na bango nyonso ba caméra na bango. Balongwe na bango bazonge bango ba misuki ba kena bango mbala moko. C'était comme ça. Si vous avez des choses qui sont maman chako comme abonné comme et moni qui mon appelle ça maman chako raison hein ninga le bail que gouvernement est s'occuper na yé tant wazana na vie pour ceux qui a koufi bon on est batu msu ba bénéficier na ngo zomo ki ane na raison pour le belo kona banani ba bénéficier na mbongo famille bon bien masomo par le belo kona le dit ah ngai na website na gouvernement avant que bon c'était na ba pesa na mbongo na déjà libela na lia mbongo na on a za vivant le qui va au tika on na kufi pour nzamba sala mutu bolamu na sala kundate nzamba sala mutu bolamu aza vivant yango moi ba pesa ngai mbongo le banga avant mais jamais pour tika ba pesa mbongo ba pesa combien voilà président to remercier de faire na fin mission na biso lobby bozali na réunion conclusion zalaki non conclusion réunion zalaki non ezalaki kutupe te que sur réunion moko ça non tu as juste que la famille ko démentir problème oyoyo et l'obama qui wana que boy tout ça on va y démentir en gros et les deux famille artistique na famille biologique ne ba présenter qui excuse ba on se comprendre ba le non le reste makambo to pe ça bino suite donc nous attendons maintenant la suite la famille à maman Chako pour na makambo oyo se tikali. Vous avez un programme de ya samedi le 3 oyo etamboli réseaux sociaux nyonso bato beli ba poster na ba statut na banini nous on va bimisa ki programme wana bon to reba te hein tout le monde a batindeli bato ba vidéo et bipete na atinde vidéo yo pour moi na ka ozu vidéo mais ngala ko ba yo mto tinenga mais pas euti na ebité nous monde donc to ebité na appliquer information na ba chaîne musuku ba lecture na ba bande filante ba mususu pe donc ba publier on ba Facebook WhatsApp OK. Les acquis programme il faut. Voilà, le programme il faut programme mini bah tu vas comme maintenir mango pour la maman Chako na minute est-ce qu'ils a confirmé né bazolo mardi toi ils a confirmé non c'est famille na ba le belo hein biso artiste thème to cha programme gouvernement thème to cha programme c'est la famille so famille ba cha programme ne ba yebisa biso que note to cha programme tel jour biso ne to yeti to yebisi ba to note programme ezaboye to solo na famille tout ça to yebisi ba pamba. Voilà, président Alingi, c'est le moteur la caméra, peut sa conseil na ba président ba association so ya théâtre wana oyo yebi conseil no ko pesa bango message no ko pesa ba baza bandeko na yo misu baza ba collègue na yo bon ba pesa moto conseil ceux qui non seulement som ta sali mabe conseil ba pesa ngo na moto à tout moment dakolo bakaka na bandeko na biso nyonso oyo bazali ba responsable ya ba structure. Ils ont un groupe à théâtre, ils ont une association. Chaque structure est dans la marambo n'engo salaka. Mais s'il y a un problème, bisogna sortir la carte. Na intérêt qu'à mon compte de quoi kunda malam. Et aux amalam mingi ceux qui ne quoi koufi, bisogna sortir to kutani, to vandi, to zakali loba moko na famille biologique. Et aux amalam mingi, le que ça la que non. Oh bah ça m'a mené, bah ça m'a mené, bah ça m'a mené. Ceux qui battent notre bah ça m'a mené, c'est-à-dire que intérêt moro ezali ce qui intérêt ezate que vous avez un souci que ndeko na biso ale la mamalam je ne pense pas que toko za les parpier il faut biso nyonso to za na bomoko là ndeko akufi tant besoin information yo za leader à plateforme oh ya za plateforme oh ya oh bobengani entre vous les responsables bo sololi bobengi ba ndeko msusu ba ye na ba président ba groupe na ba comédien nyonso oh nyonso za comédien na ye to kutani moto moko azwaka liloba pona kolobaka ndeko zala malamu mingi olezalaka que oyo basali programme na bango basala ndenge na bango et oza malamu te parce que biso tozaka eloko moko donc ba parti pris wana ba séparation wana
botika yango parce que ezokonuire biso te eza na mutu mosusu aza na pakosiko aza na côté artiste en danger aza na côté oyo na NTPC aza côté oyo na vivant aimons nous vivons aza côté oyo na bomoko aza côté siko mutu moko ta mosusu aza na 5 Pour moi, Nasuka, Nabiso Moro Balobi, notre cadette, quoi. Sidonie Pemba, Mukendi, Botami Mokolo, l'autre tombé, le Bambotama Ilamu, Toko Zalaga, Zalaga, Toko Fetaka, Toko Mela. Merci, à la patronne, Balobi, Maman Sarato, la lagueur de la presse, pourquoi pas, l'artiste Diego Milito, bientôt là, pour sentir le bon Moro Yakitoko, Mabeko Zalafama, Naina Bino, Tomona Nibongo, Mbale Sima, na invité Moussou. Bye! Sarah Tola décroche. Sarah Tola décroche. Décroche Sarah. Décroche Sarah.